mbote na bandeko na biso oyo balandaka mingi émission na biso ya Ana ne Congo. Bandeko ba oyo nyonso basepelaka na émission na biso, alors base enregistré na YouTube, eza nango gratuit. Soki kaka okoti na YouTube, otape Ana space ne space Congo, Congo avec K ya Royaume Congo. Alors on s'inscrire na yo na droite comme na cloche eza wana, o cliquer cloche wana. Chaque fois programme na biso e salamaki ekoti na YouTube, mbala moko ekoya na mir na yo, ozana possibilité ya kolanda ba programme nyonso oyo tozosala, ezala na Kikongo, ezala na anglais, ezala na portugais, comme na lingala. Mikolo oyo tozali pe ko enseigner munoko na biso ya Kikongo ya Royaume Congo. Ba oyo bayebi koloba munoko wana te bana na biso, tozali ko tia yango en Kikongo et ko faciliter bango soki bakoti. Donc bana pe oyo ya biso botemi na poto bakoki conseil enregistré comme ça, et ko faciliter bango na tango bazali libre balingi ko apprendre langue Kikongo, bakoki ka kopona programme ya Kikongo, babandi ko yekola na mikolo koya to bana kosala yango live en direct et faciliter biso moyen ya communication na bana mususu ezala na anglais, na français, na portugais, espagnol. To bana ko communiquer po na to maya ko sunga bango monoko bayekola malembe comme pe ba para na bango na ndaku bakoki ko sunga à partir de ba geste, parce que mingi na kosala na ba geste ko lakisa ba objet. Après ça na ko koma na ba pratique ya ndenge mususu, puis tozana maya ko sala ba conversation ngana bato baza ko yekola monoko. Bandeko lelo oyo, et puis numéro na biso ezali 0044 7 40 40 22 3 27. Donc ezali numéro ya WhatsApp, ezali numéro ya Ana ne Congo oyo to utilizaka na YouTube na biso. Donc tozoya maleme beaucoup mona changement koya na mikolo koya pona confirmer oyo tozima ba retard, mais changement iko salema. Bandeko na ngai lelo oyo tokolobela arrestation ya Mwanda Tsembi. Bandeko mingi bakoloba, mais est-ce que makambo oyo ya komokota yango etaliye? Bandeko na ngai programme na biso kombo nango Ana ne Congo, les descendants du Royaume Congo. Mwanda Tsembi, il est aussi descendant du Royaume Congo. Je pense que ma réponse est courte puis correcte. Donc tina moko bominiko la susu ezalité pourquoi a kotina makambo ya Mwanda Tsembi. Bandeko vraiment oyo na koloba na yebi ke mingi bakozala déranger, mingi bakosepela te, mais na zo sala seulement musala na ngai ya kopesa opinion na ngai. Opinion na ngai oza nango d'accord te etaliye, mais na pesi opinion na ngai na oyo ngai na landi na ba réseaux sociaux, na ko parler na comportement ya peuple congolais, et na ko développer idée na ngai ti na ko koma na conclusion ya opinion na ngai onga na ko pesa. Batu ba se plaindre nango te, et ko changer rien. L'essentiel opinion na ngai na pesi yango. Mais tant que je opinion na ngai, je sais qu'il y aura des gens qui vont être contents na opinion na ngai.
bandeko ne Mwanda Tsemi azali moto ya mukete. D'abord to se basé na âge na ye aza mukolo, to se basé na parcours na ye. Mwanda Tsemi aza moto azali mayele, azali n'importe qui te. Mwanda Tsemi azali chef spirituel ya Bundu de Congo. Et Bundu de Congo eza pe na parti politique nango BDK. Oyo pesa na ba membre oyo ba représenter kango. Mais toujours Mwanda Tsemi fait aussi partie ya BDK. Voilà tout se basé na mayele na ye en tant que membre ya Bundu de Congo. Mais au Italie niveau d'études na ye, expérience na ye, azape membre kuna ou représentant sous ya BDK, qui est le parti politique. Bandeko, nous le savons tous que Bundu de Congo n'a jamais eu une armée. Oyo bazali na ye, bazali seulement ba adepte. Mais ezali armé te. Bazala jamais na ba arme oyo be utilisaka pour ba bunda na yango contre le gouvernement congolais. Bazaka na yango te. Nous le savons tous. Ata ye a parlé na biloko traditionnel na bango banzika na bango banzoi wana ezali ba terme moko spirituel, biloko spirituel ezali monde moko avancé. Mais na ba débat na ye a parlé yango pe que non na monde spirituel ba ko utiliser force mystique qui est dans monde réel oya biso et se manifester pe et ça la biloko ba arme pour pas se défendre, mais pas nécessairement et ça la ba arme nucléaire to ba arme ya ba force mais pour bo mabatu pas nécessairement. Alors bandeko ne Mwanda Tsemi aza fouté ndenge bino bozoloba yango qu'il est malade, non. Mais ne Mwanda Tsemi aza intelligent. Ne Mwanda Tsemi azali intelligent. Ne Mwanda Tsemi tangu ye abimaka il se prononce, il dit que non, Kabila c'est un Rwandais. Kabila il fit un taxman. Tangu Mwanda Tsemi alobaka yango. Mais ce qui Congo ya lelo, c'est Félix qui est le président. Ce qui yé azofinga Kabila Kanambe. Mais pourquoi ko finga yé o yé azoloba ezako blessé Félix Tshisekedi au lieu est blessé Kanambe? Parce que oyo apesi ordre na bare bakanga Mwanda Tsemi, c'est Félix qui est le président. Alors ce que ça Félix te, donc il y a une autre personne qui commande, muta apesi ordre wana oyo ezali ko soye lorsque Mwanda Tsemi dit que non, il n'est pas congolais, il est rwandais. Donc makambo wana ezako soit alors batu wana qui dirige bapesi ordre na Félix, Félix atindi bakanga Mwanda Tsemi. Mais bandeko na ngai po bakanga Mwanda Tsemi, il faut ba troupe ekende ndenge wana. Est-ce que ba troupe ba adepte ya Mwanda Tsemi, ils avaient des armes pour attaquer l'armée congolaise ou la police congolaise? Ils n'avaient pas ça. Alors bandeko na ngai tozonga totala ndenge police wana ekei. C'est comme si police wana bakedeki na guerre na etumba moko munene. Bazwi Mwanda Tsemi bazali ko sauter, baza ko tia ba arme likolo, c'est comme ils ont vaincu une guerre. Bandeko eza mawa. Mawa. Congo, il faut bozala na soni. Bokei ko kanga mutu moko
azana ye représentant ya nani moko spirituel botindi tuti na armée ekele kokanga ye ntango bokangi ye boza kosaute lokola bogani etumba moko boye il faut ozala na soni boza kobenga yango armée boza na armée te vous êtes des aventuriers bacongolais boza baventurier d'autant natalaki bino na seki mena mawa bokoki kokanga mutu bokoki kokanga ezali komonana na misu ke bozalaki jaloux ya mutu wana et derrière kokanga na ye bozalaki na une autre mission ya koyiba ya kopie ndako na ye donc bo rendre ye par terre comme ça atika na eloko te. Mais Mwanda Tsemi ne revendique que son argent, qui est son droit. Azalaki membre ya parlement. Soki mutu azate, salaire na ye za garde. Azako senga seulement mbongo na ye. Mais mbongo wana bolingi ko futa yango te parce que soki bo futi mbongo na ye, c'est avec cet argent à s'organiser son bloc lia à continuer comme ça nango besoin. Donc il faut renforcer. Alors il faut bokanga mbongo na bo privé mbongo na wana. Une façon ya ko bloquer. Mais azana ndako na il faut continuer à construire ndako na ye. Azana bana bazana poto bana bataka il faut futa mbongo bana na ye ba classe bana na ye. Donc en quelque sorte boza jaloux ya Mwanda Tsemi. Yo te mi Mwanda Tsemi abimisi ba depte na ye. Mais ba depte bazana ba arme te po bana ko boma bomi na songolo ba bomi kuna mais bazana ba arme te po boma batu soki ba ko bunda na batu ba bunda na mabo ka selema donc bato ba ko bunza eux aussi peuvent se défendre botindi toute une armée oyo ko kanga mutona ni chef spirituel ya église na ye. C'est la honte. Bokei kuna mutu bokei kokanga mutu yango bobandi ko beta ye. Oh. Sikoyo tina oyo bino bobeteli Mwanda Tsemi ezali nini? Esengaki te ke bokota kuna na ndingo beta bango masasi. Bango bazaki na masasi te. Bandeko na ko rappeler bino likambo moko parce que Congolais toujours azalaka fier ya kolobaki non tango Mobutu azalaki tozalaki na armée tango wana na Afrique nani oyo akoki kofongola mbanga. Bandeko na kotuna bino question moko. Mobutu asali 32 ans na pouvoir. Angola est comme indépendant en 75. Mobutu était déjà au pouvoir. Na plus une question moko facile. Boye bisangai mon colonie ni Congo et leka Angola na armée. Loko la bino la danger. Ke bino vous danger biso en Afrique. Mon colonie ni bino possible leka Angola na armée. Bandeko Congo ezala na armée te. Bozala danger jamais na armée. Na ko pesa bino exemple moko na guerre ya Shaba ya 80 jours armée angolaise atindaki ba Katangé qui n'étaient que des Congolais oyo bazaki ba formation militaire mususu à partir d'Angola. Guerre wana ezwa bino 80 jours na guerre ya Shaba. Kasi Mobutu aki na pouvoir. À cette époque, vous aviez des bérets verts, des bérets rouges et l'armée Kamagnola au Mobutu ko sala ya sika. Mais c'était toujours l'époque où Mobutu disait que non, na tchaka mayele na ngai na ba beret rouge na ba fantassin na ba soki ba nani soki nini oye azana bango oye koya eya. Mais kasi na guerre ya Shaba eya kite. Bakatangi bandeko na bino moko. Bazoki formation militaire muso avec des Cubains, avec des Angolais.
et ceux qui viennent 80 jours avec aide ba marocain na ba français ce que ba béret vert na ba béret rouge na bateau baza ko menacer mon ancien minduki bazala ki wapi bokoka kite bokoka kite bandeko conclusion et mouké pour la partie armée bah congolais vous êtes des mauvais cœurs yamana congolais beaucoup progresser te na vie na bino beaucoup ne nulle part yamana congolais lelo ubani ko tika bamboka na bino ko kende na bamboka ya bato mususu et na bamboka boza ko kende boko suka mabe na ko pesa bino kaya na Angola peuple angolais azali ko étudier bino malamu et peuple angolais et comme mukolo moko ko koka oyo na yebisi bino yango déjà mukolo wana ko ngina na Angola bato mosusu bakozwa tanga kozwa na Congo te parce que toza kotala bino malamu motema mabe na bino emonani kaka na Mwanda Tsembi oyo azali mwana ya mboka oyo azali kobunda mpona intérêt ya peuple mpona bien ya peuple oyo ennemi akoki kotinda bino bokende kosala mabe na ndeko na bino moko et les généraux congolais à la police ils étaient contents donc là leur mission a été accomplie mission n'est pas ya nani et pas ya mwana mboka bazali chef spirituel oyo azali kobundela mboka il faut tala ndenge bozokota c'est comme si vous avez une guerre yango contre qui contre mutu oyo azali na armée te bobimi bozalaki fier les généraux étaient fiers donc tokangi mutu moko ya danger bozali inaperçu bako toucher te mais non bino bosenga même te boke na armée soki botinda même 5 personnes na minduki bakende kuna généraux bango komaka ke nombre lekisa biso ba adepte wana ba bloquer bino te parce que ba adepte wana jamais bango si ba police ba na teni basala yango te bo sola kaka pi ba yebisi chef na bango et puis boke beaucoup de na Mwanda Tsembi parce que non te okanga photo kende mozo Mwanda Tsembi boke na ye il a accepté et senga kiteke bobeta masasi na batu wana ça montre les mauvais cœurs ya bino batu beti masasi sont des Congolais Mwanda Tsembi obino bozo beta c'est un vieux c'est un Congolais c'est un beta été parce que asaki crime moko te ezali ba droit na ye azako senga ba mbongo na ye ba futa yango c'est juste ça ba oyo balaki ba député ba kotana ba boloko ba mbongo na bango bazozwa yango ba msusu ba bimi ba futa ba mbongo na bango cash mais pourquoi pas toujours Mwanda Tsembi Mwanda Tsembi azaki na droit ya ko senga ba mbongo na ye bandeko tomoni ba depute ya Mwanda Tsembi bavandisi bango baza kobeta mwasi ya Mwanda Tsembi baza kobeta ba depute ya Mwanda Tsembi na ba kombo bazobeta mwasi na kombo mais azali mwasi ya leader ya Mwanda ya parti politique ya Bundu de Congo. Vous êtes des méchants, vous êtes des méchants. Nous sommes besoin de ça, pays voisins, baza ko apprendre. Et je vous assure, Angola un jour beaucoup subir parce que tout bongama. Mokolo boko biba na Angola, boko zonga lisusu te ndenge bosalaki na Congo Brazzaville que no bokenda bosaba bengana bino bozonga lisusu. Na Angola iko salema te. Parce que na Angola ba vrai Angolais bazali. Nous sommes des vrais Angolais. Ngai oncle na ngai après sa vie na pour na MPLA et soit indépendance en Angola. Mon oncle à moi. Donc ngai na za descendant ya batouana. Et un jour na ndenge tozo bongama mongolo to beta masasi na Angola to ko kanisa pe oyo to moni na Mwanda Tsembi. Na ebisi bino yango. Tina ya kubomba yango eza société parce que ça li passe na motema. Vous allez mitema mabe et vous êtes des mauvais. Et na mitema mabe vous allez yango bolingi boki na bamboka ya batu mususu.
toza kotalaka bino mokili kobeta bamosusu tokokunda bango tokotela mabulu tokundi bango lisolo bana esili tala oyo bosali na mwasi ya Mwandatsemi bino boza na arme bino boza kosote kotia mindoki likolo bakongo je pense que beaucoup telema bo défendre province na bino ba boto la bino mboka par les Rwandais non Rwandais za ko coloniser bino Rwandais sali ba ministre rwandais ba généraux rwandais au sein ya armée na bino et ba généraux e ba kanga Mwandatsemi baza ko sepela ba généraux wana ano 15 jours basala force oyo bakende na Kingakati bakende ko déloger Kanambe na ba Rwandais baza ko no bosala yango jamais. Est-ce que beaucoup sala yango un jour? Ma question est la suivante. Ba oyo ba kanga Mwandatsemi, vous êtes des Congolais ou vous êtes des Rwandais? Mais ceux qui vous avez armé à solo, fierté ou vous avez ko kanga Mwandatsemi. Mais pourquoi vous sala yango te bo bengana ba Rwandais? Bokanga bango bosala ndenge bosali Mwandatsemi. Soki bino bozali ba vrai Congolais à solo. Bozali armé oyo bolakisi à solo. Soki bozali fier na acte bosali na Mwandatsemi. Bozali mwana ya mboka. Bozali vrai Congolais. Mais pourquoi bolakisi fierté à armé wana ya binote? Bokanga ba Rwandais bokende na Kingakati na armé wana bomonaki na ozali minduki likolo. Bozali ko sauter. Bandeko suenanga ba oyo ti basimba ki biloko na ndaka Mwandatsemi bakufa donc bamona pasi moko oyo ezali incroyable donc bakufa liwa ya malembe te donc mabota na bango basouffrir bamosusu bamona liwa ya mabota na bango oyo azwaki eloko na ndako ya Mwandatsemi akende na ndako na ye donc elia mabota na bango kobanda na ye na mwasi na bana elia bango eniokola bango epasi wana etikala tokosenga na Mystique Congo esala tokosenga na Mystique Congo esala ba oyo batombolaki loboko babetaki Mwandatsemi tokosenga na mikolo ya mabota na bango esila donc basila donc elia ye elia mwasi elia bana etobola mabota na bango kana mbata bango babetaki na Mwandatsemi. Ça n'a pas de sens. Et mec sans cité boko kanga mutu boko miguna bobeti masasi yi azana armée te. Et moi je doute fort so ki botinda ka 10% kanga Mwandatsemi ba depti ya bango ba beta ba soda, mais moi je doute. Donc vous avez pensé na sima soki armée wana ba généraux wana bokei ko kanga bato na Kingakati to bokangi ba Rwandais bo déloger bango tozala fier na bino. Bandeko armée na bino wana ezala kaka entre bino mokolo toko beta na Angola toko bisa ba Congolais na Angola toko célébrer armée wana eteleme eya mokolo toko kota na Congo to kende na Rwanda poto sunga bino oyo boko kaka te ko sala et mokolo toko bima na Congo journée wana toko make sure toko sisa génération surtout oyo to tika boko na génération oyo sika ba oyo ba na bongo ya ko comprendre pas ya peuple congolais que to tika na bato lokola bino ya mitema mabe ya ba jaloux parce na posi ya bomengo peuple à souffrir. Quel peuple bino bozali?
boza na fierté quand mutu ndeko na bino bonyokola ye osala plaisir na un Rwandais bato mosusu bazolobaki te parce que lui il insulte Félix Tshisekedi. Lui parce qu'il a dit ça, il a appelé le président ce qui pétait ce qui ndenge nini mais excuse moko inutile ce qui est à lobby en démocratie ah va to finga ba premier ministre ah va finga la reine non lorsque lui il parle à part par rapport à l'intelligence na intelligence du président de la République à part la que non a insulté le président de la République non à part la selon le niveau d'études à part la selon son âge à lui mais pas nécessairement qu'on inciter pouvoir après ça lui c'est que non c'est lui le président quelle que soit ma condition ma mais il est à se baser na yangote à se baser na niveau intellectuel na et c'est là qu'il dit que non un petit ou quoi que ce soit il y a utilisé mais à se baser que non donc dénigrer pouvoir na et non. Alors je ne vois pas pourquoi mon oiseau c'est que droit na ye ya mbongo na ye bolingo pesa yango te et bolingo kokanga ye bo malmené na niveau wana bo faire souffrir et bozali content kotia mindoki likolo c'est comme si bobuti ko boto la mboka moko boye mais Kagame est vivant il est là à côté hein atie ba généraux na Congo atie ba ministre na Congo mais vous le savez non parce que armée ok na mwanda tsemi mais pourquoi armée yango est limité et déloger par Rwandais. Ce qui bino besoin armée, ce qui bino besoin de konzi na Congo, ou que quand mandat c'est mazana na ndogide. Bandeko, oye salami, ba pays voisin ba moni yango. Ba pays voisin ba yekoli, surtout biso bangolais to yekoli. Bandeko, to na programme na nzela na Angola, na yebisi bino yango. Dans un programme en Nzela en Angola. Mokoleko beta. Les Cambroyo, nazo bandela yango. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez tout dire. Ça me fait ni chaud ni choix. Mais biso, tout ça ko yekola. O tout ça yekola. Tout ça monnaie on a comportement na bino vous allez battre vite mamabe. Vous êtes des jaloux. Et jalousie na bino et comité na niveau pour ça la mandat c'est au salier mais na pays le Angola petit yé ko le tika na yango bandeko tozo bongama na kogi ko yebisa bino ne sotuté mais mon kolo boyo ka kino e beti na Angola donc si c'est solovana et lisolovana et ko se répéter sosuté mokolo ekokwela bino susu na Congo boko tia susu makolo na Angola te donc na kati kaka na mokuse oyo eza na mitema na biso na Angola yango wana soki bokanisaka toyebaka te toyebi biso mpe tozobongama tozoloba yango te tokopesa bino chance te wana oyo ya ezaleli oyo bino boza nango na mboka na bino boya koimplémente yango na mboka na biso non ba oyo bazo sala mabe na Angola tozo mona bango et tozo zwa note tozo bonga mela bango mokolo yango kaka ekoka soki mokolo wana ekoki soki to silisi yango boko zwa conclusion na partout bino boko zala moto na moto ozo yano na ye. Et c'est les cas pour Sabino, vous êtes des mauvais. Il y a mitema mabe. Alors mitema mabe na bino, au lieu de ça on a mboka na bino parce que tout le monde yango vous na mandat semi. Wazali mwana ya mboka. Oya lingi vie sociale ya mboka est changée. Peuple wana a se retrouvé. Boke ko sala ye boye na ndako na ye. Bobomi ba adepte na ye bazana mindoki te. Bozwi mwasi na ye boza ko ridiculiser ye bongo. Banani oyo bino boza ko sala plaisir. Soit disant armée yango
rwandais oyo ya moke ebotoli bino mboka bokoki kodéloger rwandais wana te mais boza na posa bani kodéloger Mwanda Tsemi. C'est grave ça. Peuple ne Congo botelema soki boko kabola yango bokabola yango. Angola kozala disponible à récupérer ba Congo et zonga en Angola. Na yebisi bino soki ko s'agir que non Angola andima yango soki ba possibilité yango soki ba loi existe. Je vous le dis, Angola kozala cœur ouvert to beta masasi bazo ba Congo bazo c'est yango zonga en Angola. Comme ça, tu réformer le Royaume Congo. Pour eux, na moni ça na Mwanda Tsemi na ko supporter en côté. Il fallait na ça la vidéo oyo na pesa message. Et ça lui passe na mitema ba te belé. Incroyable mais vrai. Bana ya Congo na soki awa et na ba oyo nyonso baza na mboka na biso ba oyo to solela bango si bango na Congo et tika na mitema oyo to solela yango lokola lobi boy motema na ngekiti ate ya próxima.